Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, Yahweh ya Nzambe ya Israël, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, mokonzi à l'univers, na pesi bino mbote, je vous salue au nom puissant de Jésus de Nazareth, baruba français ya bino yangwana, Nzamba lola apambola bino azana biso, na kumisi Nzambo apesinga pema, apesinga tango, na participer na bino na masolo ya bana na Nzambe, awa tozo solo ya masolo ya bana na Nzambe, totika moma ona molimo mosantu, le paraclet dispensation asuka yenda ebana kozwa contrôle ya émission na biso oto bengi masolo ya bana Nzambe awa tokosolo masolo ekofungula miso ekopesa o mayele okoyeba kososola nini okokoloba na Nzambe nini okokoloba na Nzambe te nini eza malamu nini eza malamu te pe bokoyeba yango malamu awa na émission na biso tika te na tika moma ona maboko ya molimo mosantu le paraclet yenda za dispensation asuka Nzamba bomo azwa contrôle na biso contrôle na yo contrôle nanga Nzambe totika yango na maboko ya mokeli na nyonso Nzambe o nga na sambela kaza Jésus o babeta basete awa mokonza l'univers de Genèse Apocalypse Nzambe mususu azate inyake lui o azobenga biso ba na Israël ekolo ya Jacob il est Dieu de Jacob Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le tout puissant le créateur de toutes choses azana bomo azali vivant azan Nzambe abakufite azali Nzambe o azali na bomo kati na biso molimo mosanto azali kusala kati na biso alors le paraclet wana lelo ninga sekwisa ba don spirituel na bino Nanzela ya servante na ye Rebecca alors nanzela servante na ye Sera nanzela ya masolo na biso ya bana na Nzambe to solo la totika moma ona maboko ya Nzambe poto kota na masolo ya bana na Nzambe o lelo ezali masolo ya bana na Nzambe meko fongola miso to bonde na kombo na Yesu Masia Yahweh Nzambe ya bomo ina pesi yo merci le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob lokumu ezonga epai na yo na tiki moma oyo na maboko na yo Nzambe ezwa lokumu Nzambe zwa lokumu pesa biso mayele ndongo lakaki biso na psalm 32 oza Nzambe le tout puissant le créateur de toutes choses oza Nzambe na nguya nyonso mokonza l'univers pambolamba na yo netolamba na yo Nzambe abolingo nyonso okumama na yo Nzambe malamu oza Nzambe otonda na nguya likolo ezali ya yo Seigneur merci Saint-Esprit merci lokumu ezonga epai na yo nde pole tia pole na yo mpe fongola matoi ya bana na yo fongola miso ya bana na yo bayoka mpe bacomprendre basosola malamu na kati na masolo na biso bana na Nzambe tobondeli bongo papa tolobi amen omoni nakangi miso na kosambela nazalaki mo mpe distraire papa ya vision na banda komona banda olinga na mona eloko yango eza nini molimo mosantu alingaki atalisa ngai tika Nzambe alola aza na bino apambola bino Dieu nous parle na tongo nyonso na moma nyonso wana nga na bengi ya bino servante akota pote ayeba na kosolola na bino masolo na bana na Nzambe tosolola masolo ya bana na Nzambe yaza na mituna akotuna nga naza na biyano na koepesa bino lokola tokabi moma na maboko na Nzambe totiki tango na maboko na Nzambe awa nde tokoluka toyeba eloko ni famille welaka koboma eloko ni église welaka koboma pe mission na biso ezali nini awa na se na moi ya wana soki pe toyebi etinda na yango te ba conséquences na yango ezali nini alors est-ce que na ba famille tobimeli tozalaka les bienvenus bana na Nzambe tozalaka les bienvenus te na famille mwana na Nzambe kozala les bienvenus na famille ya kozala les bienvenus te wana totiki masolo na biso tozosolo na maboko nkolo ndenge tokabi yango tozokotisa servante na ye nde apesa bino mbote soki aza na mituna akotuna nga na koyanula mituna wana nyonso ya kotuna nga nawe ekota na nzela loyembo nino tokokosengela pardon nino tokosengela pardon te servante na bino azali wana natika apesa bino mbote na kombo na Yesu Masia servante Sera na pesi yo mbote pe na yambi na kombo na Yesu Masia libota na kolo ezoyoka na kati ya masolo na biso amen amen pepe de Dieu zanga Esther Sera na pesi bino shalom shalom na kombo na Yesu Kristo eloko mosusu Rebecca nalingai kotuna ndenge nini soki mutu abotami po ayebaki aza apele ndenge nini akoki kosala ke po ye moko ayeba ke naza apele kolo abenga ngai nabengama naza motindami me nakoyeba yango ndenge nini mpo nga nabotami naza ignorant innocent nayeba eloko moko te me nakoyeba koma ke ngai mpenza oyo Sera kolo abenga ngai. Merci beaucoup. Ya liboso na mokili o biso bana na Nzambe toza bapaya na sena moi oyo na kati na masolo na biso ya bana na Nzambe
servante na ya tuni ngai ndeni mutu akoki koyebaki ye aza apele ndeni akoyeba aza mwana nzambe ya botami na ye aza na ignora ayebi na ye te eloko ya liboso na kati ya mwana na nzambe oyo aye mission sur cette terre na kati ya famille nano tant toyaka eloko ya liboso eloko elakisaka ke tozali bana na nzambe to basali na nzambe eza étoile oyo biso tobotamaka nango mais eloko yaka koconfirme biso mission na biso ezali oyo tozobenga ndoto eloko oyo kokoyeba ke soki oza servante de Dieu to ozali mwana na nzambe yo obotami na mokili oye lokola mopaya oza ignora nzambe atikaka ndoto avant moto akoma na vision moto akoma na écoute eloko oyo mpenza tobimaka nango ezalaka ndoto mwana na nzambe nyonso akoki kozala ignora te kota bandoto fo alandela ndoto na ye bien mpo eza kanal oyo nzambe alobaka nde ntongo azomema yango epa bato bandimbolaka ndoto neti babiso boye neti bajoseph akoyebisa oyo oza par ndoto na yo mpo nzambe ayopesa yo message akotika oyo ozala ignorant te akoyela yo par rapport a ndoto nde na ndoto nde koyeba oyo oza alors so oza moto onegligeaka bandoto eza mpasi mpo oyeba mission na yo mpe soki deja na famille obimeli oza le bienvenu te bakangaka mpe bandoto bandoto nekoma komplike ososolaka te ndoto ozokangisa ngo lokola liputaki zobazoba ozoyeba te ndoto nini me nzambe alobaki mobimba eza cd te mpo ekomaka kokrashe me nzambe alobi me esika oyo obimela balinga te yoyeba oyo ozali bakoetufe don wana ya ndoto eloko ya liboso bakangaka mpe ndoto mpo oyeba oyo ozali te nayebi te so na yanoli malamu to na continue na kotika maloba na servante na bino elingo mosusu naki kotuna ezake na ndoto yango moto akoyeba na ndoto na ye ndeni moto yango nano azolota nano nini kola azosolola na ye to azolota azoteya to azolota aza na eglise meka nano kofongola mpenza mwa bisika wana malamu mpo libota na nkolo emeka mpenza kososola yo bien malamu mpenza koleka po bandoto eza ebele me ya yo ozolota eza nini oza na eglise obandaki koteya oza na bapaster to sosolisa biso nano mwa moke place wana ndoto esignalaka biso don oyo moto oza nango de ndoto mpo ozwa conscience ya don na yo eza ndoto alobaka ndoto eza maloba ndoto alobaka alors ndoto nde kopositionne yo ndoto nde kotia yo place oyo ozali alors yango moni na domaine na ndoto soki omoni bandoto nde eza kokangama faut sala attention so omoni bandoto na yo ozolota ozokanga te faut sala attention oluka basali na nzambe balandela yo parce que ndoto na yo bakoki kokanga yango te seigneur bakoki kokanga yango te alors ndoto nga na bandaka kolota de ndoto nano eza na olotaka na teyaka mpe nzambe na kati ya ndoto azoyebisanga nasali yo moteyi ya bana basi na ndoto nde naolobaki moteyi ya bana basi ça veut dire to baloba moteyi ya bana basi ça veut dire na koteya me na koteya bamama eza mpe na motu mosusu akoki kolala aloti ndoto aza koyemba na publike mais so mpe alande na bomoto na ye aza na voi koyemba me ayeba te ke nasuka kaka na koyemba oyo nde nayemba te na osokola basani na oyemba mpo bato ebele na cuisine bayembaka kitoko soko osera osokola basani na oyembaka bien me ya yo esuka wana te ekende ntina miso na bato omona ozali mutu ozala place ofai na baninga molingaka obimisa conseil moko boye ka etali makambo ya nzambe olinga obimisa eloko moko olobelaka nzambe oteyaka bato moza na o moteyi te bendisi wana nde lakisaka oyo moto amemi comme semence kati na ye ozomona nde sikoyo biso to tobimaka na libota basalaka contradiction tobimisa semence ya nzambe te tobimisa semence ya nyoka ya lokuta ya kopanza makita so omoni mpo otongaka bato mingi keba yo koza message ya servante de Dieu okoza message ya nzambe tuna mpona nini parce que ntongo oyo opanzaka makita mingi soki omeki kaka kolobaki likambo kisongisongi no epanzi makita epanzi mboka ça veut dire yo oza mopanzi sango mais siko bango bakomisi yango mopanzi sango ya mabe basala yango le contraire na mokili oyo oza babalola oyo ya malamu bakomisi yango mabe babongola yango alors fu bandoto ya malamu eza bandoto ya mabe eza bandoto ya nzambe eza bandoto ya satan eza mpona koegare bato na volonté ya nzambe te alors fo yeba ndoto nini okolotaka ntango ozomema ngo mpe pa bato neti bainterpretaka ndoto nde bango nde bakososolisa oyo oza ekomema soki okota na profondeur mpo oyeba ki tu ye oyeba likabo na yo mpo olandela yango malamu
parce que soki mpe ndoto ya mabe tokoyeba ke ndoto oloti eza mabe, so ndoto ya malamu tokoyebi so tala ndoto oloti eza malamu, tala eza boye ndoto na yo ezomema boye. Ndenge Joseph aloti ndoto aye nango epai ya papa na ye, papa na ye nde alobi oyo Joseph ayebaki te, alobi ngai na mama na yo na bandeko no tokogumbamela yo. Mais pendant wana Jacob azo interpréter ndoto, déjà mama ya Joseph akufaki. Alors ndoto ezaka na interprétation, parce que ndoto nini oyo ndo loti po ba guide o na ndenge nini yo kokozala, eza pe ça dépend ya ndoto nde ko qualité yo o nini yo loti po Nzambe alobelaka biso na nzela bandoto. Ça va, merci beaucoup maman. Alors ndeko Rebeka nayoki olobi eloko moko ya moto ntango azosokola basani koyemba. Sikoyo question na ngai ezalaki boye po lokola nayoki makambo ya koyemba, eske na génération na biso mpenza ya lelo banzembo nyonso bandeko bazoyemba, eske ezopesa mpenza nkolo gloire yawe mpenza azoexauce banzembo wana lokola losambo? Parce que biso toyebi ke loyembo ezalaka mpe moko ya losambo, eza mpe mateya. Mais eske nkolo na biso azondima yango mpe lokola losambo to mateya mpo bandeko mosusu mpe babikisama na nzela ya loyembo? Nayebi te ndeko Rebeka soko koyebisa lipota ya Nzambe nini. Merci maman. Inspiration ça vient de Dieu, mais en nous biso bana Nzambe na kati na biso ba sentiment eza ebele. Poto yo ka Nzambe toninga kotia pe na ba sebeni na biso ba sentiment na biso, mais Nzambe asepela na nyonso te, agréera pe nyonso te. Siko futo yebaka nini tozoloba nini tozoyemba, loyembo nyonso te epesa Nzambe lokumu. Eza pe na maloba mususu eza lokola loyembo ne mama atuninga mutuna mwa loyembo mususu loyembo pesa kosambela. Alors kosambela nyonso te bato bayibi kosambela. Yango ta lelo ngana otozwi mission kolakisa bato kosambela, parce que bato nyonso biso nyonso toyebi kosambela te, molimo nde azolakisa biso kosambela po amoni tosambeli mabe, tosengaka mabe. Kasi pourquoi nini wana ekomama na Bible? Parce que baloyembo mususu malobo eza na kati ya loyembo eza mabe, balobaka yango te pa ya mokili na nyonso. Isiko yo pe mwana na Nzambe lokola yo po yebi kosambela te, ye pa sambeli mabe yo po sambeli mabe, ya yembi mabe yo po yembi mabe. Na place ye tonga zo yemba mabe yo comme yo yebi ko yemba obongisa yo po bo yembi ka mabe bino nyonso. Donc bino nyonso bo sambeli mabe bo yembi mabe liboso na nkolo par rapport ya ba sentiment na biso na manque ya connaissance. Eza ko compter yango moni maloba mosusu eza ko créer te liboso ya bana Nzambe. Na ebite so mama otuna maloba ndeti maloba nini na ebite wana zongisi mutuna omboka mama na bino na ba question. Rebeka na tosoli malamu te na eyano na yo na ndenge ke neti bajare nini mpenza neti ya banzembo oyo moto akoki koyemba po esala ke ye ayembi mabe nga mpe asambeli mabe, neti bajare mpenza neti ndenge nini ya loyembo oyo ekoki kobimisa losambo ya moto ya mabe na kati ya loyembo na ye? Eske okoki kopanzela biso yango moke po meka kososola ndenge nini ya loyembo ya mabe to nzembo ya bolimbisi Nzambe alola ayoka biso mawa? Bolimbisi vraiment pour la makelele, donc nayebi ke bo comprendre nga pe na senga bino bolimbisa ngai. Question o mama tuni biso banzembo ndeti banzembo nini oyo tozwa kaka ba exemple banzembo mibale, parce que tolingaka bato ebele te tokoki kozwaka banzembo na bango nyonso ndenge eza mabe deya mpe mokili elobela bango. Nga nazolobela banzembo bino boyebi mpenza ke awa mwana na Nzambe po biso tobeta masolo bana na Nzambe mo tozwa banzembo ya bapaya to kokochoka na masolo na biso ezate. Ozomona banzembo deya bino boyebi ke pasteur azala mabe deja mayemba azala mabe, biso mo tozwa bango to ya na bango susu awa ezate deya boyeba za mabe. Biso tozobeta masolo ya bana na Nzambe yango tozwi pe de nzembo ya bana na Nzambe. Ndeti nzembo o biso tozwi ya pasteur Atoms. Nzembo na ye ayemba yaya wana za mwana na Nzambe azali pasteur ate akabino pe bolingaka ye mingi pe bolingaka ba adoration na ye mingi yango tolobi masolo ba na Nzambe. Nzembo yaya place wana bomoto na ye yo koyemba bomoto na ye te. Ozomona ayembi banzembo ebele matie bomoto oyo ezali le contraire ya Bible. Ya lobi topesi mopesi na pema toyebi ye te. Pema yo fele
mopesi kuna pe makutu toyebi na biso yete comme eza masolo toke na ona ndenge masolo mwana na nzambe yo ndongo vandi wana ozolandanga oyebi mokolo pema oyebi nzambe apesa ko pema fofukama na ntongo nyonso opesaka mokolo pema merci mais bato ebele ye take pasteur aza leader aza bato ebele aza guide aolakisa bato ebele nzela ntongo azoyembisa bato oyebi kutu mokolo pema te bozowanga na moto apesi bino pema kutu boyebi ye te wana bozose moke na moke na biso apesaka biso souffle de vie biso toyebi ye ayembi lisusu bisika yo ozali nga mpe nazala mokonzi lokola yo biso nyonso toyebi na bible nzambe azoyebisa biso apartageaka gloire na ye na motu te place wana yo koyemba yango te place wana yo fotiake bisika yo oza mokonzi nga na mivandisa lokola mwana yaya donc okorge oyembi na erreur na ye te bisika molai na yo esuki koloba te nzambe atya na mapeka na ye mapeka ya nzambe banda mokili banda mutu te nzambe atya na mapeka na ye nzambe azomema biso lokola mwana po toza bana bamemaka ye na maboko bamemaka ye na mapeka te fosalaka selo biblique amemi biso alobi na komema bino banda bomwana bolenge na bino kino bokoko kino suki ya pembe kobima bino akotika biso te nzambe amemaka biso na maboko na ye na nguya loboko na ye alors kolinga te oloba na nzambe zwanga tianga na mapeka ndenge bayembe biso tianga na mokongo na yo donc wana ozoyemba mabe alors koyemba na berere wana te eza ebele siko tozwa ta mibale mpo ye pasteur ato mosusu banzembo na ebele ezalaka na berere ya na bomotu me aza mwana nzambe yango tobeti masuo na ye yo koyembaka na erere te yo bongisaka baplace wana tozwi nzembo ya mwana na nzambe oyo biso nyonso tolingaka papa Alain Moloto lokola ye aza mwana nzambe ye ayembeli biso ozali mbeka oyo tobonzeli nzambe ozali bonza oyo nzambe andima nzambe Jésus azalaka libonza te biso tozwaki topesi nzambe te Jésus awuta na ye moko nzambe Bible ezoloba ngo na Genèse 1 tokela mutu na image na biso ntongo aloba tokela mutu na image na biso molimo mosato azalaki nzambe Jésus azalaki comme nzoto po azwa place na biso donc nyonso deja esalama oyo tozobika oyo deja nzambe ayebi yango deja esalama alors ntongo ye azoloba ozali mbeka oyo tobonzeli nzambe oza libonzo nzambe andima izaki te nzambe andima izaki te comme libonza Abraham comme père ntongo azozwa Isaac comme mwana fils ne na ye parce que nzambe nelaka azaki omona Ismaël te ye azaki komona nde Isaac oyo alakaki ye Abraham comme fils niki na ye oyo akozwa bokonzi na ye na ndako akozwa héritage na ye alors Jésus comme mon fils oyo azwa héritage po biso nyonso todresaka pour prière na biso na ye po ye aza intercesseur na biso epa papa alors ntongo Abraham azopesa mbeka comme Isaac nzambe aboya atya belie alors andima Isaac te comme mon fils alors biso tozwa Jésus te tobonzela nzambe na mokuse nzambe nazwa Jésus abonza ye mpo na biso yango wana na mokuse po tokemula ye te nayebi te so na répondre bien servante na bino oyo eyenga ye ndeko mama Rebeka sikoyo mabe ezali wapi mpona sosoli yango malamu te soki nzambe yalola zwi biso bana na ye atie biso likolo ya mapeka na ye eske eza mabe nini nature même enseigneaka biso ye alobi nature même eza koenseigne bino te estce biso bana biso to tobemaka na bango tomema bango tomemaka bango na mapeko tomemaka bango na maboko alors soki nature ezomemisa biso bana biso na maboko tokoki kosala loko nzambe aza nzambe nzambe aza na lolenge na biso te okoki mpe koloba mama Rebeka bongo mpe biso mpe totiaka bana biso na mapeka na kingo totiaka mpe bana biso na mokongo mais nzambe na bonzambe na ye ntongo ozoyemba ça veut dire tu fais l'adoration na kati adoration ya telemaka nde mpo azwa kembo alors ntongo ya telemi mpo azwa kembo okoyebisa esu te yo ekelamu ozopesa ye gloire alongola o place oza wana ozopesa ekembo akotya likolo mapeka oleka ye na molai ozomona na position ya aza po ayamba yo agreye yo okoya oyebisa ete ye atya na mapeka po soki atya na mapeka yo kotala ye susu ye akotala yo susu lokola mwana te boye siko nzambe aotombola miso likolo aotala ye po yo oleki ye na molai alors tokoki koleka nzambe na molai te yango nzambe akomema biso na mapeka te fo amema biso na maboko po atalaka baka na biso atalaka baproblème na biso atalaka badifficulté na biso miso na nzambe etala biso ke miso na nzambe etombwama biso likolo ya mapeka ya kolo par rapport à ça po tozala mokuse
nayebi te so ka ososoli malamu te na komaniola lisusu na sosoli tososoli bona yebi te bandeko mosusu soki basosoli elongo na ngai wana nde ekozala problème ntango bakobenga biso na mituna boye nde tokozongela lisusu ndeko na biso mama Rebeka me ngai vraiment na sosoli yango malamu na sosoli yango malamu sikoyo eloko mosusu neti likambo mosusu neti nini oyo se Rebeka yo moni okoki kososolisa biso oyo mpe biso totuni te to toyebaki te ntango mosusu na kosolola boye tokoki kotuna eloko nini mpenza okoki koyebisa lisusu bana na Nzambe mpona bavi na biso meme bavi spirituelle na biso meme na lolenge na biso ya koluka Nzambe nini mpenza se Rebeka okoki koyebisa libota ya Nzambe mpo toyeba lolenge nini ya biso tokoki koluka Nzambe malamu mpo batango mosusu mpe biso tozomona lolenge na biso ya kopusa na liboso ya Nzambe eza bien selo biso moko bato mais est-ce que sepelisaka mpe Nzambe na balolenge na mosusu ndenge toyelaka nkolo eyebi te se Rebeka soki omoni mpe ndenge nini oyo motuya na korépondre na question na yo oyo biso bakretien bana na Nzambe na masolo na biso tokoki kosala folingaka molimo mosantu nde azwaka présente epai ya Nzambe parce que amema o na position fukama to oyo ovanda mpona kokumisa Nzambe parce que position mosusu yo kozwa eza position oyo Nzambe akogreye te alors molimo nde ayebi quelle position que tu vas prendre yango moni na nyonso tokoki kosala fu to associer Saint-Esprit de un Saint-Esprit aza très important na vie ya mwana na Nzambe mpona kosunga ye kaka aloba malamu mpona kosalisa ye nyonso eleka malamu liboso ya mokeli na ye kolo na ye mpo ye nde ayebi Nzambe malamu mpo ye nde moto akoyebisa biso lolenge ya kokozala alors nyonso biso tokoki kosala fu to associe Saint-Esprit wana nonde ya mibale fu koyeba mpe eta nini oyo ozalaka nango eske fo yeba bandeko ya Lazare bazalaki koluka Jésus mpona nini mpo abikisa Lazare na maladi alors yo foyeba maladi nini oza nango ava mpe yo okende koluka lobiko epai ya mokeli na nyonso mais oyo eza très important oyo nga namonaka mama Sera biso towelaka oyo etali nzoto mais molimo mpenza namona lokola tozwa soin nango bien te parce que na kati na biso tooluka mingi tozala bien tozala bandako ya bien ndenga mpe nalinga Nzambe mpe na condition malamu na ndako ya bien donc bana bien condition ya bien tovivre bien mais Nzambe namonaka intérêt na ye ezala na oyo biso tozoluka te intérêt ya Nzambe ezalaka na makambo ya molimo pendant ke yo ozoluka apesa yo mbongo ozala bien mais ozo néglige oza na misu te ya kobatela mbongo oso moyibi aye otiango esika malamu te akoyiba yango alors Nzambe namoni alingaka mingi bado spirituel na biso nyonso efonctionne nde nga namonaka mais biso sikoyo tokomonaka ke ata oyo esali nango te eza na problème te oyo ezosala nzoka nyonso eza na ntina yango ezosala corps de Christ non c'est pas ça par rapport ya omona mwana na Nzambe azosambela Nzambe azomona te azolota te azoyoka te namonaka eza déjà danger mpona molimo na ye mpe mokolo namona yango eza mpe danger mpona temps suka temps de la fin parce que misu nde kosala omona malamu soki elamba nango eza taché soki elamba nango eza kobeba mpe matoyi nde kosala malamu mpo oyoka Nzambe mpo yakebisa yo ndenge alobi mebrebi bana na nga bayokaka mongongo na ngai soki ozoyoka mongongo ya tata na yo te comment tu vas savoir la volonté de ton père donc esika wana mpe namonaka toluka mpenza Nzambe na profondeur mpo matoyi na biso eyoka malamu mpe miso emona malamu mpo soki miso emona malamu te yango nde ezomema bato balanda baservante de Dieu ya lokuta to bapaster ya lokuta par rapport à apparence par rapport ya apparence oyo ozomona na elongi na yo olobi te oyo aza mpe mwana Nzambe omoi te alongola bakabelo alongola alata kitambala omoi te alata bien alata mpe na manière décente mais nzoko oyebi te bamamelo mpe balataka manière décente balataka bamini te donc babiloko wana apparence mpe kokotrompe mais soki oza na miso ya molimo okomona miso na bomoto emoni te soki mpe oza na matoi ya molimo okoyoka oyo moto azoyoka te to mosusu baninga baoteya bango semence ya mabe bazokotisa bango mateya ya mabe biloko ya mabe na nzoto mais ye azososola yango te azomona yango kaka malamu yango mona biso oyo toyokaka makambo so bato mosusu bayoka te ozokama ozoba paster oyo bato ebeye balandaka ye mais azalaka ya Nzambe te mais bato wana nyonso bazoyoka te bazomona te se yango wana bakokende wapi na libungi yango wana eza danger oyo eza motuya biso bana Nzambe tokoki koyeba mama
na masolo na biso eza misu fo ezala matoi fo ezala po nyonso wana eza très nécessaire po yo okende kaka na libulu te nayebi te oyo yo mpe okokotya mpo na bana na nzambe na kati na masolo na biso. Ngai eloko na kotuna kaka eza ndenge nini tokoyeba ke topusa na liboso molimo na nzambe olobi awa eza très important eza nécessaire mwana nzambe nyonso mpo ayoka molimo santu me tokoyoka ye ndenge nini azalaka wapi molimo santu biso toza bakrete tokendaka tosambeli na biso paster adege eglize tosambeli normal kola ayoki biso tosengi bolimbisa masumu tozongi na biso na bandako soki toloti na biso te tozovivre na biso la vie continue toza na biso bien qu'est-ce ça fait soki tokoyeba ndenge nini toyoka molimo santu tokoyeba ye ndenge nini tokoyoka ye mpe ndenge nini ozomona ezopesa mwa moke komplike mpona biso bakretien ya lelo toyoka molimo santu tokoyoke ndenge nini ozomona basusu mpe bazotuna biso azalaka wapi molimo santu wana tokoyeba ye ndenge nini donc bakestion eza ebele nde nayebi te mama Rebeka soki okoyebisa biso nini mpona bakestion oyo bandeko bazotuna mpe bazometumisama na ngo molimo mosantu akita banda ayaka te nde tobengaka molimo mosantu kita deja kita asalaka voyage te eza mpe fo ya sinema kaye na vali molimo mosantu kita deja molimo mosantu akita depuis le jour de Pentecôte molimo mosantu fo yeba ke numéro 1 molimo mosantu aza na kati ya bana na nzambe oyo nyonso bandimeli ye lokola mokonzi mpe mobikisi soki osali confession na biso na Romain osali confession na biso na kati ya Romain deja ondimeli lokola mokonzi mpe mobikisi bible ezoloba nzambe akoso otatoli yango nzambe akokomisa yo bosembo mpo oko mwana na nzambe siko mpo yo kokisa bonzambe na yo authentique mpo kota lolo kende ovanda esika bana na nzambe wana omona se na moya bana na nzambe mpe baza me kokota lola eza bato nyonso te bakota lola mpo ozalaka mwana nzambe okota lola na bongo te po bana na nzambe mosusu omona aza mwana na nzambe me azotambola na lokuta aza mwana na nzambe azotambola na moyibi na kindumba me azaka mwana na nzambe nzambe nde asali biso andimela asala ni confession wana me likambo akota lola eza gentillesse te nzambe akoti ayoka lola mpo ozalaki mwana na ye te bongo te alors faut s'associer na Saint-Esprit yenda ogangela yo yenda okebisa yo nde akopekisa yo mama alobi molimo mosantu yango azalaka wapi azali kati na yo alors toetufaka nde molimo mosantu atristaka ye molimo mosantu soki aza triste aloba lisusu te yo mpo oza na ekuti ya koyoka molimo mosantu te nyonso wana efungwamaka mpo tozala mokuse na nzela na biso ya priere na kati na losambo nde yo koyeba molimo mosantu okoyokaka molimo mosantu un jour kolobela yo me nyonso wana esalamaka na nini tangaka bible mingi sambelaka mingi lukaka ye sololaka na ye dressaka ye parole petit à petit ozosambela petit à petit ozoluka ye petit à petit otiki masumu tosalaka cachette na hypocrisie wana oyo bato bayebaka te wana oyo ngano toyebi oyo wana kosalaka ngo te ntongo otiki kosala ngo ozobanga nzambe na secret na publike nde nzambe akoya kolobela akozongisa ngo kati no mpo eza deja kati na yo molimo azalaka kati na yo luka nde communion na ye alors molimo ya mabe nde azwa place yango azogido na banzela mabe me yo siko fo luka communion na molimo mosantu oyo aza kati na yo luka yango na losambo luka yango na jeune luka yango na kotanga bible luka yango na kotambola na vie ya sanctification koyiba te koyiba pete kotonga te kotonga pete kosala wana mabe pete molimo mosantu yo koyoka yo kofongola yango wana na mokusi. Merci beaucoup nayebi ke bocomprendre toza toujours na masolo na biso ya bana na nzambe mituna eza pa mama Sera biano eza pa mama Rebeka nazopesa place na mama Sera nalobaki deja molimo mosantu luka communion na ye na losambo na kotanga bible na priere ya butu mpe na kati ya sanctification na kobanga nzambe po tozongela esu mabe te me po tobandona yo mpo na libela nde molimo mosantu akoya kosunga yo aza mosungi na yo aza na droit mpo asalisa yo wana eza mosala na ye oyo azwa na mokilo mpona kosalisa yo koyede yo napesi motuna omboka omama mama Rebeka nalingaki kotuna yo apropo ya baeglize na biso ndenge tozokende mpo na ngai Sera nalobaka ata chaîne ya YouTube nazwaka yango eza lokola église lokola te me eza mpenza église mobimba parce que place oyo moto avandaka te azosala émission eza etumbelo na ye
eza église mobimba ntango yo ozokommunike na bana nzambe donc ozoyebisa bango oyo yo ozoloba selon yo te selon bana na nzambe sikoyo na baeglize oyo biso tozali kokende to na bachaine mosusu songolo paka oyo biso lelo oyo bana na nzambe tozali kokende kosabone to kolanda na baeglize oyo tozali kokende komimema sikoyo nini mpenza oyo biso bana na nzambe tokoki kotika lokola badon na biso to nini oyo tokoki kozwa lokola bamakambo na nzela ya bapaster ozomona parceke lelo tozoyoka komona moto ake na eglize abimi vite azalaki na mwa bandoto na ye etikali na eglize otanga kendeki abandaki komona azoyoka lisusu te mosusu aloba ta na bandaki koyoka ta na nzela motema me eza lisusu te siko nini mpenza oyo biso tozokende kotika na baeglize na biso to na bagroupe na makita moko songolo paka wana mpe ezali moko ya mituna oyo bana na nzambe mpe bazali komitungisama nango ndeko mponi to nakendeki mpa moto kingandi boye namona asu boye te to nasala asu boye te sikoyo mama rebeka yo koyo koyebisa peuple de te ndenge nini selon compréhension na yo na question oyo na question oyo na répondre na kombo ya Yesu Masiya eloko ya liboso diable ayibaka biso ezali ngonga eza ntango ya mibale bayeba ta etinda na bango te mission na bango bayeba te bo etufe badon na bango bokanga makabo na bango ozomona bango basalelaka yango po bango biti na yango faux pasteur to faux servante ozotala biti na ezali yokota lola te parce que déjà bungisi lola nzamba azoyebisa yango bafarisien bino bokokota te bolingi mpe baninga bakota te bokangela baninga nzela alors manque de connaissance donc bible esoloba ni baignora bakokota bokonza likolo te donc manque de connaissance oza déjà ignorant bakolongolo connaissance ya vraie parole bakokota faux parole alors mpo basala yango bien baoboma makambo na yo matoi na yo molimo fu baetufe yango misu na yo fu bakanga yango koto bandoto fu babloke mpo fo oyeba nanu moto asimi mbeli te bible elobi bakozala lokwa babrebi me bakozala balour a viscere yo koyeba ye na miso ya molimo ti mama rebeka alati elamba ya bleu mama rebeka alati elamba ya pembe na misu nde okoyeba ye alors yo mpo oyeba faux servante te aokanga wana misu ye deja saka mpo na babone na ye ye deja loba babone o nyonso bakobonaka na chaîne na nga bato bakolandaka nga bitu na bango eza awa enfer ne baza wana ata baye na don ata baye na lotaka baolota te baomona te batia lelo ntongo ya otya mosapi na abone na nga azo abone na chaîne na nga bandoto nekoma double makambo nekoma bouleverse parce que ye alfa saka aconsacre chaîne na ye ndenge mama alobi place tovandi awa mpo na nga eza mpe etumbelo mpo na nga mpo na okommunike na bana na nzambe na opesa bao comme message alors ye mpe comme etumbelo na ye yango wana église na ye alors soki bato oyo bazotala baéglise comme batemple babatima bazotya mitu ya bataba bongo soki oyo ya nzambe te na bachaîne na bango bakotya nini alors to oyo ozosabone na chaîne na ye atya kombo na ye ozokota mpa na ye alors ye aloba nini na baentré na ye na bato bazokota mpa na ye parce que ndeti awa moto nyonso azosabone awa repatasi direction lola fo yeba nzambe asolo mpo kota lola alors soki ngai naza na nzambe asolo te yo ozolanda nga mpo nga na otokende wapi eza fu nabungisa nzela alors mpo nabungisa nzela na oyiba ota na okanga o miso ya molimo na okanga o matoi ya molimo mpo oyoka molimo te mpo so ozoyoka molimo koboya nga naza na baterrain na badon spirituel parce que yango nga nazoganele na monde ya molili yango ezosala nga nazala oyo naza yango bazometeni nga yango baopesa nga pouvoir badon na bino basacrifice na bino nga nazozwa nde na komema kuna nde bango baopesa nga makambo oyo ekosala nga nazala nalingi ni succès yela biso badon ya bato yela biso bandoto ya bato yela biso kangela biso boy kangela biso nombre badona bango to baokota pa na yo il faut obebisa bango makambo boy makabo na bango ebeba alors yango monaka okomolanda mutu badona ebebi okomolanda mutu mato ekufi okomolanda batu vision mona sukutu te na vision nyonso wana ekufi yango wana nde eza sine elembo na ye basenga na monde ténèbre mission na ya ko détruire bonsoso yo kate zo mona te ok wa ok lu fait pour mission na osala ona nini ozomona te ozoyoka te siko na opesa maloba oyo oloba inspiration oya te même na ndoto oya te siko oyo oloba nini na mokili mission na yo ebebi oza egare yango omoni mutu mosusu akokisi 50 ans aza asali mission na ye te elobi servante na ye okokisi 50 ans oyeba etinda na yo te na mokili oyo ti okufi osaleli nzambe te aotuna yo te batemps osali na mokili ma otuna yo likabo osali nango nini
likabo oyo napesaki yo osali nango nini. Ozomona yango wana omoni eza très important. Nayebi te so na yanoli malamu, so na yanoli malamu te servante de Dieu okoki kobakisa. Sikoyo nalingi kotuna kosala po tozongela nkolo to nkolo ayokela biso mawa. Est-ce que nkolo pa koyokela mutu oyo bayibi badona ye nyonso? Est-ce que nkolo akoki kozongela ye lisusu akoki kosala lisusu alliance na moto oyo basi badepouye bazwi ye nyonso atikali vite atikali eloko te? Est-ce que nkolo lisusu akoki komimonisa na vie ya moto alolenge boye? Nayebi te mama Rebeka soko koyebisa biso nini. Oui. Akoki kozongisa mutuna wana eza très important. Bible elobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés et je vous donnerai du repos. Muto oza déjà chargé na ba problème. Poso balongoli ya malamba tio mikumba batio ba problème batio étouffement batio makambo wana nyonso. Nzamba bengela biso chargé na makambo physique te na makambo spirituel o bacha biso ba étouffa biso. Oui nzamba ko sekwisa parce que tozomona bomo ya Lazare déjà kufaki apoli apesi solo. Mais nzamba tena maloba na mayele nyonso ya Lazare ezongaki. Oui, nzamba koko sekwisa ba dos spirituel ba preuve aninga mona za vivant ba itufa ki dona betela binone bakangaka écoute ba itufa kanga lito imoko lisu moko bakangaka mais na koma na lisu moko komona ba vision na passe na koma koyoka na passe funa sala pena concentré pona yoka nzambe funa za na mozindo pona sosola na za pena profondeur pona sosola ndoto nzambe ngeloko ezaki nga facile ata na vandi bona kangisu nazomona alors balongola ba biloko wana muto nyonso babebisi badon wana ekangami na nzambe. Oui na nzambe rien n'était possible à notre Dieu. Nzamba ko ressusciter yango et ko zonga kutu plus que comme parce que alobi na biso gloire de la deuxième maison c'est plus grand que la première. A ozong solo badon wana makatalanga ba itufaki metonga ozong seli biso yango ba mema biso na nzela mabe metonga nzamba sekusi biso tala nzela te biso. Et to comme exemple pour na biso batu mosusu. Oui nzamba koko zonga ba donyo so ba itufaki ba ikangaki mais à condition faut longwa na nzela mutu wana comprendre que banda na vana sa makola mutu vi na nga spirituel les avancé te don nga fongwa mate na vana mutu 3 à 4 ans nazo lota te nazo mona te vision mona raté matu mona te mutu wana azana incapable ko zongisa te loko mona kati na yo nzambe na ye azak incapable ko connecter na yo pa assez coucher loko mona vi no mutu zolanda parce que ndeto za boto pesa ko to zanango nzambe azakati nanga so vandi nanga tongo nga na zana eloko malamu fo ko taper pa na yo soko zozwa semasa malamu te pa mutu asiko zozwa ka makama mabe yango badona yo za étouffé so mono 23 ans na mutu 4 ans na mutu vie na yo spirituel zo matate zo kolate faut quitter mutu wana eza penda suspect eza suspect ngande na communiquer na ba servante de Dieu ya solo so na vandi na eloko eza kati ne fo esala melanga funa zwa pe do moko malamu pa na ye funa yiba pe loko moko na kati ya bonzambe tozwa na kabiloko tozwa na oya malamu wana ekotaka pe kati na biso nzamba azwi yango akaboli yango ekoti pe pa moninga ezalaka to mosusu bandoto na ekangamaki na nzela bandoto excuse na nzela bandoto ya mutu wana ou bien na nzela losambo ya mutu wana tongo communiquer na ye makamno ekokoma pe clair. Oui ba etufaka makambo mosusu bakangamaka mosusu mais bilo mosusu nzambe apesa biso te et pas euta likolo kitela biso ayebi ke mama sera za na don ndeti exemple ya ndoto alors a communiquer nga na mama sera ayebi ke muta apesa ko aza nango asangisi nga na mama sera non take na osambela na mama sera nazo sanga na mama sera eloko malamu ekotanga soki ya za na eloko mabe pe ekotanga yango mona bato mosusu abi ona luti nyoka olanda ye mutu azala na banyoka yango nyoka pa ye apesi yo mpe nyoka moko yo mpo kobi na nyoka ozomona yango moni bafo pase batya biso maboko mpo akommunike oyo aza nango akanga oyo ozalaki na oyo atya oyo ya ye mpo esala misala na vi na yo alors très important kolanda mutu fo mona makampe na yo ekende claire na kondima na yo mpe ezomata même vie spirituelle ezofungwama ozomona mpe ozokoma mayele eza très important. Eloko moko emati ngai na motema natuna ezali boye sikoyo ntango tozali kokende mingi liboso ya baeglise na biso to na bandako ya nzambe ndenge biso tobengaka na kati na babatima na kati na butu tokomi komona basali na biso bazali babateli pa te tokomi komona bango na bandoto na biso na nzela ya bosangani nzoto ya mwasi na mobali eloko wana ozomona ngo ndenge nini paske ekomi lokola eloko yango ekomi lokola na mode ozomona na eglise nyonso tu
oyo tozali kokende to na groupe na biso na YouTube par-ci par-là parce que bandeko nyonso bakomi na eloko wana okoyoka pa ndeko kingandi oyo nga bana banda kolandaka motu boye to nakendaka na lingomba songolo pakala me nakoma komona paster to mobateli pa te na ngai lokola mwasi na ye ya putu parce que tosanganaka na ye chaque jour ou chaque semaine eloko mpenza ezotungisa bana na nzambe makasi mingi koleka bamalobeka yo ososolisi biso yango ndenge nini le problème mobateli pa te nano ya liboso de 1 négligence eza na babateli pa te na biso babateli pa te na biso baza lokola Moïse te Moïse azalaki na nsima babrebi bazalaka liboso azwi njete bapate ya brebi babrebi meme ya jetro liboso azobeta babrebi boye nde babrebi baoke so brebi alingaki ene kobo ozongisi ye na nzela mais fo oyeba eloko ni brebi azosala soki oza liboso brebi na nsima nyonso brebi azosala moyo oyeba ezali te bapate na biso balingi lelo bazala bango baosala te mosala ya nzambe mpona koédifie peuple de Dieu mais balingi baapparaître alors to balingi baapparaître baosala lokola satan ndenge asalaki désobéissance so de balongwe na nzela ya nzambe eloko etinda bango basala makambo wana ezali makambo ya monde spirituel lelo toza na bapaster sorcier toza na bapaster magicien toza na bapaster basiance ya balolenge nyonso alors bapaster wana bakisi na bango basimbaka eloko oyo ya banda kosalela eza kaka étoile na bino alors fuye pa kota na nzela barapport po abebisa bino mpo bodetecte ete bolanda ye te mpe fo ayiba makambo na bino te yango wana nde esala ye azala yango wana ata bopiblie ye paster aza mabe me moye nga nde mutu na banda yo koloba nga na orépondre na question nde otuninga yo te mutu anda oloba to ngai donc nga nde mutu nazoloba sikoyo yoka le problème ezali bapaster bakomisi bamama na biso bandumba molimo donc bapaster na biso nao bazalaki baza bakotili ya makambo mabe mpona kobungisa bana na nzambe mpe futa oyeba tani tozali ntango tozali monguna soki alingi apparaître aagir mpenza noki yango omoni ke bato baogir mpona nini baza na mission na ba mpona kodétruire église ezali yo na ngai ntango deja bazoya kobima na mpa na mobateli pate eza malédiction azoya kotika malédiction nde omoni bango bazoya kobima na biso en plus nazalaki olobela omo eza très important babateli pate ya lelo bakeseni na babateli pate ya kala babateli pate oyo lelo baye koyemba nzambe ya badina ya bala bazalaki bateli pate ya solo me babateli pate ya lelo ya malamu mpe baza ya mabe mpe baza oménage partout me ya mabe nde omoni bazokosa nde bible elobi bazwi parence ya brebi me baza balourd viscère nde bango wana bazokende koétouffe bamakambo ya bato badon ya bato na banzela ya barapport parce que eza bakisi na bango nde ezosenga bango bongo bana poso oyeba bango to oyeba bango te me ye l'essentiel ndenge bayebisa ye ata osali yango kobangela te eza na bato baolingo kaka bato baozwa en charge bato baokipe yo kobangela te yo sala yango biso moto ozwa contrôle ya baame wana tonka yo okushe ne biso tozwi contrôle na ye ozoma tokomi kogere akotufe deya badona yo otufe makambo na ye nyonso obebisele makambo lisuma te mwana komona bolimbo atata te poso osali yango na spiritualité inceste esami na molimo kutu nde yaka dangereux e ya molimo kutu ya mabe makasi yango wana omoni eza mabe eza makambo par rapport makambo na bango soki omoni oloti paster na oyo bozobima na ye eza mabe mais fo yeba mpe mwana na nzambe fo yeba na kozala na discernement mutu mosuku oza mpe olandaka servante de Dieu ya bien to paster ya bien satana amoni ozovi na oyo spirituel bandi kokola makambo nde ezofongwama ozokóma na boyebi bible ezoloba il se déguise ange de lumière akoki mpe kodéguise lokola mosali ya malamu aye na lokola kosala yo mabe yo ntongo komona bongo lobi aza mabe yango moni na bonzambe nyonso dialogue ya Saint-Esprit eza très important mpona bazizani nyonso oyo satana azokotisa bulu yeka osala biso boya obalola biso lokola na sani na nzungu ozomona me baservanti ne ya mabe boolota bango bongo te bokolota mpe ya malamu mabe me baservanti na bango ya mabe mpo bolota bango mabe eza mpe pasi loba nzambe alakisa yo yongo moni meme nzambe pa olakisa biso sata pa olakisa biso alors fu mwana na nzambe ozala pena anluka pena très important toluka communion Saint-Esprit yango nde eza bien toluka pena molimo mosantu
omona yo mosala nzambe mo mususu alobi oza vrai mususu alobi eza fonga na lote mabe mais bango mbale o koto aza faux aza vrai nana okata likambo na katikati Saint-Esprit parce que c'est lui qui est plus que Salomon yenda okata ngo malamu yango no moni vie à losambo na vie à communion na parole de Dieu ekolakisa ope mate ya muto azote eza pe mabe esosoli ngai na oke na voix muto anata alobi aza malamu mais na mateya ekati likambo aza mabe enseignement eza mabe ozomona mbele ya double tranchant eza parole de Dieu nde confirmer ok muto azomema na libunga eza liloba na nzambe parce que omona nga na lobi pasteur wana za faux mama sera lobi pasteur wana za malamu alors biso mibale lokwa to lobi ya za vrai ya lobi ya za faux alors yo zwa liloba na nzambe benga ye loba ya kokata makambo mama Rebecca lobi aza malamu mama sera lobi aza mabe alors yo liloba na nzambe lobi nini patrouiller liloba na nzambe na lisungia molimo mosantu nde okozwa asenema mutu wana ntango yo kotala oloba te mama Rebecca aza raison aza pena mabe te mama sera na comprendre te mama sera tala version malamu tala asenema na ye basenema ne pende ezobala na te na ya biso plus na ntango tozali ntango eza ta toluka nzambe na baevenemo ezoya fu toluka nzambe asolo nzambe abomoi nzambe ya bato te eza par rapport mpe ya senema nde okoyeba moto aza faux na oyo aza malamu nayebi te so na yanoli malamu servante de Dieu nanoli biso na bokebi nyonso eloko mosusu nga nalingai koloba wana ezali mpenza paster oyo prophète nga nayebi un grand prophète de Dieu nga nayebi bon toyebi te de Dieu to de nani oui bon toyebi te me nga nayebi aza moto nga nayebi ntango nyonso atunaka lingomba na ye chaque kilt nani alotaki nga omona bato bazobanga bato bandinye esi na participa de kilt na ye omoi ata ba 5 kilt eza deja ebele alobi boye moto oyo alotaki nga atomboli likasa na biso ya mbongo na biso awa desarenge atomboli yango likolo alobi moto alotaki nga aza na droit ya desarenge oyo okomona yaya ebele kaka bana basi baleki liboso papa tolotaki yo papa tolotaki yo papa tolotaki yo mpe falandela nazalaki kosala nini sikoyo mama Rebecca na biso mpona bamamateya ya modele boye oleba te ya biso nkolo balakisa biso nzela ya bomoi nzela na nzambe lobiko ya solo ekouta wapi siko lolenge ya bamateya boye oyo ekomi loba mama na longoli pose sikoyo modele ya bamateya ya boye mama Rebecca yo moi yango ndenge nini moto aloti mosali fo bafuta ye mbongo yo sososola yango ndenge nini mpe mpona nini bapapa balotaka bango te kaka biso bamama probleme nini eza na biso ba mama wana mama na biso servante na biso akati na comprendre eza nini ekati ye alinga loba problème eza nini na biso ba mama mpona nika biso ba mama na basali ya nzambe mpona nini bapapa bazolota batengi pate te kaka biso bamama baser bamama nde biso bato oyo tozalaka mie place ya kolota bango to ndenge nini to bandoto na bango nkolo atiaki yango kaka mpa na biso bamama bapapa te epe mpona nini fo futa mbongo mpa moto oyo alotaki yo mpe olandela nini oyo bandeki kosala ekoloba te to bandeki okende bapesaki ndenge nini na eglize te nini na bandeki kosala na ndoto na yo nayaki kosala nini na ndoto na yo ezolakisa nini mpenza makambo merci na réponse na question na mama sera mpona nika biso ba mama mama nde amema asemasi semasi ya mama nde meme ata mokili oyo adaso azalaki ye moko aproduire nani bamama nde bato baofula baeglize ya bato yaso bozoyeba te eza bamama parce que atoi ya ini semasi ya toi ya ni oyo tobenga yango ya badivinité ebele eza kati na yo yo mama wana makambo ebele ya mosusu pa papa ezali me eza lokola ya yo mama te ozomona mama aza na baconnaissance ebele na basavon ebele na bapoche ebele na bachambre ebele donc mama aza na makambo ebele ndenge omonaka mama
ozomona papa to biso to ba période na biso pendant mois ezaka basi nyonso bato babima yango papa moko ta bima ba période pendant mois nyonso azobima période parce que eza na ntina oyo ezosalaka biso tosala période ntango nyonso tobima yango toza na bokeseni na bamama na bapapa toza très important biso église comme femme yango monaka bango bayaka mingi koboma biso parce que tonga okoti eloko mabe kati na yo boso biloko mosusu ekoti kati na yo bakoti so biloko oke yo tonga oswaze moboti me mwana na bango baza posa mwana moko boye abima ya ndoki mwana moko boye baza na posa azala boye alors na nzela no bayi kotia eloko moko boye ti tonga batia yango bayebi ke yo nde omema grossesse pendant 9 mois eloko wana fo esala kati na yo baotia pa papa te pa papa mema mwana te eza na babilo mosusu bakotisaka bamama pa bapapa bakokoti yango te mpo bayebi ke na région na bango par rapport à makambo na bango pa papa ekosimba te fu bakotia pa bamama ozomona alors mpe biso bamama ebele toza na basentiment mingi na baloyenga mpe plus na biso bato oyo tosala bavie to tokendaka koluka nzambe vraiment omona oke eluka nzambe kokuta so na paster asilimi soki silimi babengaka ni bapaster oyo bapatole ekanga moto azoya koyeba nzambe sika aye kati na bonzambe ma ekuta paster olata bakanga dadi wana biloko ne nyonso ezodesine ezodekore nyonso wana eza mpona kobetisa bato libako nyonso wana eza mpona koenvute bana na nzambe nyonso wana eza mpona komema makanisa bana na nzambe mosika ya nzambe mpo ntongo ya osambela deja amoni eloko wana awuti na kati ya mokili aye koluka lobiko ntongo deya makambo wana ezomonana eza deja koegare peuple de Dieu yo mpe ozokonda deja okomprendre deja na egare okomi okota ye ti okoti ye deja na makanisi deja okoti ye oyebi bayebaka deja aséduire combien de personnes parce que yala tiongo bongo na mission même mpo omona ke humanité koya nde ekoyibo ekufa ekota na mokili so bayebi bayeka na nzela adan ekosimba te fu bayaka na nzela mwasi mpo mwasi toza mpe na baséduction mosusu toza na babilo mosusu oyo tolobi mpa bapapa baozwa to mosusu mpe paster aolinga azwa elo mo mpa mobali na nga mais epa na mobali na nga so akembala moko ekosimba te fo alekela na nzela na nga comme porte akoti mpa na nga ngai to na okende na nzela mobali na ngai to na okushe na mobali na nga bango bazwi eloko bazalaki na oposa bazwaka mpe bapapa me bazwaka bango na nzela na biso basi ozomona yango mona mpe na baeglize na bango bapapa bazali donc balekelaka na nzela na biso mpe mpo bakota pa papa donc toza bakanal ebele moni mpo ada mpe andima baleke na nzela eve alobi mpe ada andimi anda mpe alemboma ye moto azalaki na senema ozomona bapapa mpo bakwesa bao facilement ezalaka mpena PTT mais na nzela na biso comme basi être faible yango mona bapapa wana bayaka na nzela na biso na bandoto bayekushe na biso na bandoto ntongo na okushe na mobali na nga semasi de paster atikaki na mari de nuit ntongo mobali na nga azoya ozomona alors pendant ke bango basalaka biloko nyonso spiritualité na beach bango basalaka eloko moko te ka en vain mama bango nyonso basalaka ezala na beach oyo bango basalela yango alors bichi wana soki oza ignoro oyebi na bichi wana te batendre mission na bango lobi bokomi bakarapete ata baoteya mabe bino boyokaka kaka malamu ata baoteya lokuta bino boyokaka kaka bosolo ozomona nyonso wana deya batendre bichi akoza sema so batie kati na yo nayebi te so na répondre malamu bolimbisi biso malamu na Rebeka eloko mosusu tolingi totuna ezake biso bamama ntango tokendaka kozwa mabota nazobota te to nabotaka te me nazoluka lisungi epai ya mosali moko oyo azalaki nganga kisi to bato ya soloka oyo basalaka mpenza bamisio ya makasi to tobengaka basataniste ntango abongoli motema aye epai ya nkolo na biso abandi kosala bamiracle lokola prophète oyo nazo bato lokola nga nayebi mpenza secret nabimaki na basekret nyonso naza nango na maboko na nga soki boye na kolongola bamari de nuit mpo nga nazalaki na bango nayebi ndenge basalaka soki boye na kokende pena ntina sa mai na kokita na kokende kobimisa bisika babombi batrompe bamatrice esika babomba mabota mpo nga nautaki mpenza na niveau ya mai mama Rebeka ntango bato bazwi bazemi na banzela oyo soro na bango eza nini to bana wana eske bazali mpena bana oyo nkolo atalaka na liso ya mawa. Merci pour la question. Le problème est comme tokende mukuse. Bible nano. Oui, batuana eza influence. Eza influence bakosa après vane mona ate bazana ba on a vous aki magicien. Bazaki ni. Tongo mone azaki magicien.
et là va passer ba dénoncer ba magicien nzamba kangola na magicien nzamba kangola na kisi mais tomba yi a dénoncer ba kotaka na cinéma ngote la kisa batu kisi eza nini baboya kango ndenge nini bozwaka batu na makamba mikemike ndeni akoko osenya ngote ka nzamba kangola na kisi ya vandelika na ko dénoncer ezaka nde trafic de fliance a influencé bino pe boyeka boyeba ke nzamba kangola na kisi seka yi makamba kisi bieto kene pa na aza ba secret amema bino pe na eloko moko te afongola bino pe eloko te avandela pe wana te aloba ke tala biso bandoki tokanga bato na songeli puta po bakango na songeli puta te fosala boye lobaka boye tozwaka yango mpona boye me ya ovandela yango te me pendant ke yo kendaki kuna ce n'est pas en vain nzambe amemaki yo na bichi ndenge eza wana ezalaki moko ya basenema mpe na yo ozwi ya senema ya koenseigne bana na nzambe excuse servante de Dieu bande la question nalingi kotuna boye mama Rebeka lelo tozomona na l'église na biso okomona mutu moko bo azalaki mutu ya misala na soloka nganga marabu sataniste abongoli motema na ye aye epa nkolo sikoyo okomona leki na ye ntina babandi koloba akomi prophète bango nyonso bazokoma beaucoup plus baprophète de Dieu sikoyo okomona azolanse annoncement na ye to de fête alobi boye epi bamingi balobaka oyoka eza de fête azoluka alobi baoyo nyonso oyo babotaka te o babomba bateka matrice na yo bateka batrompe na yo botaka te bakanga kobota na yo babomba mabota na yo boya pa na biso lokola biso tozalaki na monde ya mai to na monde ya butu na monde wana ya molili biso toyebaki mpenza basekele malamu tokokende mpena kobimisa yango ata babomba yango wapi ata na zamba nini tokobimisa tozozongisela bato mabota na bango okomona lisusu bazoloba oyo nyonso aza na problème ya femme mari de nuit lokola biso mpena tozalaki na mokili wana toyebi nini tobandaki kosala mpona kobwakela bato ba mauvais sort ya bafemme bamari de nuit oyo epai na biso tokolongola bamari de nuit okoyoka bazola biso bato bona maboko bakanga bafinance oya mpenza biso toyebi ndenge nini bakendaka kobomba bambongo ya bato to misala badiplome ya bato boya biso tokolongola malédiction wana sikoyo se Rebeka yo ozomona ndenge nini mpona bamakambo oyo nyonso ezoleka na kati ya lingomba na biso. Merci vraiment la question na yo pour répondre on mukuse par rapport à temps on est de pusani déjà comme tu as des questions les problèmes ezali ezana lokuta poto ke mukuse ça faux bakosaka eza soloté opesa bango mbongo babanda appel liboso ko senga na ono action de grâce ava bolamu ya mais bana na nzambe nyonso sambela na opona muninga moni bolamu apo ko pesa action de grâce lo ndenge bango basalaka te basambeli nanu pona petit na enveloppe nzamba o lo balangai somba na eloko asomso babiloko église na nzamba alingo somba cher nzamba alingo somba bakiti autant nzamba bopesa autant to sala badona ofelina nzamba bima etia batu ngomba nzamba lobi nzambe wana tonga chinjo biloko nyonso après tongo yo sale mbongo na opesi bango balie na mbongo na yo après ozwi na lobi côté alors nzambe wapa lobaki ezalaka lokuta bible ezoloba poto za na mukuse délivrance à partir à l'Éternel. Chercher l'Éternel. Sunga muninga po azolobi ko yebisa muninga lobani pa nzambe soka zoloba mabe aider comme Bible zolobisa union fait la force communion ensemble d'être solo la boye eza malan poto zo maïl union fait la force ton soutenir muninga a délivrance ou t'es pas nzambe o nyonso ezo ute pa ya bato mokili yango ezo mema biso na mabe yango ezo mona be bikile ezo kota makambo ebele bango ba olongolo mari de nuit te ba okanga ne ndoto no lota mari de nuit te eza bato musu baza na ba mari de nuit mais lota pe mari de nuit te mais na ba mari de nuit ezali kawana eza ba okanga yo lota su ba mari de nuit te okanga chose de délivrance njo so délivrance te ba oya me yo mona ba oshute baza makoki osalango yango wana moni mama bakokanga o don wana nde tongo yokede komitika pa na bango ondimi nzambe na ye bato bayebaka te to balandaka biso bandimaka nde banzambe na biso alors so mutu ana foje yo pokoti na liasa foje obungisi bonzambe solo bible ezoloba nini tala déclaration o rite moabite asalaki liboso ya Naomi ememelaki ye nini donc songa na olanda mama Sera ça veut dire na ndimi nzambe Sera so na landaka mama Rebeka na ndimi nzamba mama Rebeka soki mama Rebeka na mama Sera ba na nzambe moko gloire à Dieu siko bango mibale so ba na nzambe moko te contradiction yo pe ba vino komi bouleversé okoti sipe mobulu na makambu na yo
na mama nzambe fo yeba ke nalandaka bato 5 na YouTube yeba bato wana nyonso 5 baza na nzambe Israël ndo bénéficier mais soki yo olandaka bato 5 bamosusu aza na nzambe mamo mosusu aza na nzambe bosantu yeba nzambe bosantu aolongwa ya welaka na ye te arendre o libre en toi de yo kobatela nde divinité na yo bonzambe na yo biso bana na nzambe bapeuple Israël ekila na biso tobalana na baégyptien te fu yo yebango mais ntongo yoke balana na déjà na égyptien désobéissance nzambe esika désobéissance aza avandaka te le problème eza bato bazomélange na internet nde baozwa vie spirituelle na baobatela ngo te baokeba te mpo nango baobanga te ozomona yango wana omoni esika penda eza penda très dangereux yango wana donc naomi arit azoloba nzambe na yo akozala nzambe na ngai yango omona nzambe amimonisi ntongo ozolanda mutu wana ça veut dire ozokota na nzambe na ye sikoyo soki aza na nzambe asolo te eya kobeta kano te eku circonfase contre nete so baloba nini pa ebeti esika nyonso deja osesue temple na yo namona nzambe oza esu te mpo anika nzambe asolo akende ya lokuta asala parceke nzambe na biso basangisaka ye te alingaka mélange te nzambe alingaka mélange te nayebi te mama so oza motuna mosusu okoki kotuna ngai motuna na ngai lisusu ezalaki sikoyo sor ya bana wana to basi oyo lokola bandeko na biso bamama oyo bakei koluka bana na banzela oyo sor na bango mbano epai ya nkolo ezali nini epui bana oyo bauti na banzela ya basali oyo bana wana sor na bango eza nini bana wana nzambe bible ezoloba na biso bana wana problème ya sor na bango baza bana banda ye na semasa mabe mfu basalelaka ya molili bauti na molili baza bana ya ténèbre mais nzambe ndenge tokolaka boye nzambe mpe bible elobi il fait grâce à qui lui veut nzambe asalaka ngolu na moto oyo alingi omoni nde tokola boye na famille bana nyonso te mpe na famille baluka baona va normal eza mosusu balukaki mpa nganga mpo mabota ekofongwama nango prese na ye ndaki ezwa mwana mpa nganga nzambe alobaki azela manke ya patience nde nzambe alobaka na foza toujours patient alors manke ya patience mpe kosala moto awela akende nzela mabe asuka mabe ndenge lelo mpe nasuki boye manke ya kozela te yango wana moi lelo na leli eza manke ya conséquence alors mwana wana mpo mwanda molili deja aza asemasa molili mpo deja baactive kindoki kati na ye ezalaka mpe facile facile par rapport a bana biso mosusu bana biso mosusu esenga mosusu mpe moto amakila ye moko apesa ye motu mosusu mpe so apesi esimbi mpe te yo na oyoka témoignage te moto ake na ndako anganganga abengani ye mais motu mosusu ake na ndako anganga bayambi ye ça veut dire que eza na bafamille mosusu eza déjà préparé déjà ndenge esalama na spiritualité mama na bango akenda mpa nganga akenda kosengela ya mpa nganga aza mwana na biso donc ntongo aye mpa na biso aza le bienvenu donc baconséquence ya bana wana ndenge nayebi conséquence ya bana wana bazalaka maladi baza bano banyokolaka bapara bapesaka bapasi alors mama soki ekomi susu ayoka alukaka mawa na nzambe alelaka nzambe na nzela koluka nzambe nzambe alobi rien n'était possible à lui nyonso oyo komemela ye so oluki nzambe asolo nzambe akoki kobongola nzambe abongolaka nzambe abongolaka oyo ya mabe akomisi yango malamu nzambe abongolaka ozomona donc mama olukaka mwana mpona pression oke mpa nganga apesi yo mwana mabele yo mwana akoma maladi konyokola yo mwana ngo aza ne ndoki aza na ye démon yo olingi oluka délivrance na ye mwana ngo abika wi nzambe akobikisa ye nzambe asolo so akuta ye nango na nzela akobikisa ye akomisi ye mwana malamu wi mais baconséquence nde ezalaka siko so oyebi nzambe asolo te mwana wana mpe akokolia yo mpe akosakrifie yo bana ebele basakrifie bamama na bango bauta wana okay. te so na répondre yo bien te nga na o répondre par rapport mpe ata nde tokomi musika so na manioli yo bien te calme kimia na kombo na yesu question esili nde eloko oyo ngai nalingai kobakisa kaka ke neti ngai sincera nazalaka contre des fois
ke soki neti paster moko to ndeko moko auti na bamonda mai aleka mbala moko akoma prophète to nini parce que nazalaka contre po mimi bavandaka na bakiti te lokola bana nyonso avanda na kiti alanda mpe mateya lokola bandeko mosusu akoma ta ancien oyo awumeli na lingomba koyoko bandopesa ata baconseil po yebi ebele na monde ya boto mpona nini bango nyonso bali bazalaka babatelipa te mais makambo oyo ndenge ozala contre eza mabe te mais makambo oyo eza na dévolé to répondre on a dévolé volé ya liboso tozwa nao baka na biso hein Dieu nous enseigne biso touti na kindumba uti na kindumba mama sera kobosana te Rebeka pa uti na moyibi nyonso wana uti to na o uti na kisi na uti na kindumba na uti na moyibi to uti ka bisika mo bisika satan bisika mabe. Alors lelo biso to komba servante de Dieu pour na neza na dévolu yozaka contre na yango par rapport ya lolenge bango basalela misala ndeko kuta na yango mais ali mususu nzambe na permettre ndenge apôtre Paul auta mbala moko apa nzambe mbala moko te ka mbala moko basene ye te ya kuta na nzambe na nzela Damas chi nzambe aveugle atini mosala ya nani aki afongoli ye misu nde nzambe alobi na ye oyo ya sala mosala na ye ndenge ni akobanda nzambe mpe akoko petola mpe mbala moko nzambe mo mpe abatizaka mpe apesi yo mpe baptême de feu ozwi yango mbala moko mpe ayebi so kende te évangile kende koloba bato bandeko na yo batika kindumba ndenge yo mpe ozwi mission wana ozomona molimo oyo moko mpe akosene yo panda molimo aosene yo biso toza te yo outi na kindumba na yo nzambe asene yo outi na bafortema na yo ya talo nzambe asene yo outi na bomobondo na yo olobaka yango moko bamobondo libota masuma me nzambe asene yo pandake nzambe azalaki kosene yo nga nayebi te to mosu nga nayebi ka sera azalaka ndumba me mbala mo sera bimi bwa bando te ya ngai yesu panda na yo ya senema na yo nga nayebi te le problème eza wapi problème eza sera kotikala ka te kana zaka ndumba nzamba kangolanga nayaka kindumba nzamba kangola nzamba apesi yo nde nini sera nzamba apesi yo nde nini oyeli biso nini nzambe akangoli yo nzambe asenie yo siko nzambe apesi yo nini le problème siko bango bazalaka nzambe akangolanga na kindumba apa komi yo tika kindumba kindumba ya mabe nga mpe nauta kuna tika kindumba mais balobaka mpe bongo te outi na kindumba zala mpe tendre tika koganga yebisa biso lolenge ni tokokosala mpo tomona sali lolenge ni tokosala mpo tozwa vie éternelle lolenge ni tokosala mpo tobika mpe tokota lola nzambe ntongo akutanaki na yo nini oyo ye alobaki na yo mpo na biso mpe ozomona mpo na biso mpe bandumba tosala lokola boni ndenge bato bazali kotuna Jean Baptiste ebongo biso mpo na basoda tosala nini ebongo biso bapandisango toloba nini ebongo biso mpo na miyibi toloba nini ozomona kozwa bato eloka bato na ndenge mabe te nyonso wana eza enseignement moto aya kaka abongo te yango moni bato ebele bazoya na enseignement kaka azogriffe biso ka bisika azalaki mpo aepate biso mpo abengela yango bato mpo azwila yango bandimi mais esika oyo influence excuse esika oyo ezalaki ke aloba na bana na nzambe keba boye tika kosala boye te ya kosala te influence wana nde baza ko epate biso baokosa biso ozomona bolimbisi bandeko na fongole mwa mopepe ozomona kopone to na video funa kanga pourtant bolimbisi ezaka na influence mais nzoka mwana na nzamba solo bible ezoloba apôtre Pierre tonga Pierre alobi na nzamba aloba na apôtre Pierre tika koloba mpisi ya kokoma pécheur d'homme mbala moko azwi mission ezala place te basenie soki wapi te nzamba akatisi ye koloba mbisi alobi ya kokoma pécheur d'homme ma akoki kokweya na ye olobi awanganaki mpe nzambe mais pendant parcours na ye wana pe aye ko wanga na nzambe tonga wanga ni nzambe oui eza mutu via chrétien o tozo mema via bo nzambe eza na makambo na ngona ba ona baba mais biso pe to lekinde ko kweisama ezebele yo kapa yoka mais non soki déjà okuta na nzambe mo mwasike koti mais satana soka tante yo déjà pe eza enseignement tongo kweisami yeba siko kozwa ba précaution yeba kosenga molimo mosante yende siko akamba yo na banzela malamu
okota na banzela malamu ezalaka mabe te mama sera moto awuti na kisi ateyamba moko nzambe place oyo ezalaka mabe te nzambe akende de kolakisa mpo ayebi biso banda évangile kebisa bato bakoya boye te ndenge okoyaki oui me na kati nango molimo apesaka enseignement ava yango mais ceque bango atango enseignement oyo bango bazwaki nde bamemelaka biso te tokomprenaka te ye mpe akoti na ye na actualité ye mpe akoti na ye na média na loyenge ye mpe akomi na ye keba tika sala boy zonga boy makelele dénonciation tofongola miso naza ezekiel naza niani oyo ngai naza sinjili ngai naza sinjili mais sinjili yango azosala yango malamu te aza na enseignement te le problème yango wana ye azwaka baverse mpona kokwesa baninga me ye mo mpona omema bato na lola aokende ye te kaka naofongola bino miso siko na mise so miso efungwami apres tofungwami miso makambo ya miso ntongo efungwama tosala nini tosala mpe nini o le problème nde yango wana mama sera le problème yango wana servante de Dieu ocomprendre yango nasosoli me nayebi te tiko soki bana nzambe mpe bazososola lolenge moko na ngai nde wana ezali sikoyo problème bongo sikoyo ndenge nayoki olobi eloko moko ya totongoteli tosala boyo ezali question na ngai ya suka totongoteli tosomba cher siko mama Rebeka totongoteli tosomba cher tosomba 50 taki aloso mpona opelina yo omoni yango ndenge ezali mabe ezali lolenge na biso ya évangile na biso ya mboka na biso totongaka botel tosalaka basacrifice fo totonga botel topesa bambongo bakende kosambelela biso na bangumba me namoni lokola yo osepeli nango te mpo omansone yango olobeli yango ndenge baka losambo nsima mbongo liboso nayebi te olingo te ya biso nini bisika wana bango mbongo liboso losambo na nsima ezala poussé par l'esprit na ndenge nini ke mosusu omoni lika ya ndeko na nga oyo nalingi na mpo nzambe arépondre otiana tongela nzambe hotel ndenge bango bamemaka biso tongela nzambe hotel mais le problème ezalaka namona eza poussé par l'esprit te mpo bato ebele bazwilango barésultat te ndeti nga natonga botel natongela nzambe nanga botel napesa ye babiloko wana me namona ye napesa ye nzambe asolo te parce que oyo aza juste mpe fidèle eza nzambe ya israel soki alobi likambo mpe akokisaka yango soki ayebisi osala eloko oyo apres yango soki osali ofo ozwila yango résultat mais soki ozwi résultat te ce n'est pas la voix de Dieu bato boni baolela ndenga mpe nalela bambongo na nga ozomona délivrance appartient à l'éternel yango moni koyekama tika posi ya Rebeka azosambela mpo na yo mingi yo bondelaka tala nde naosala bémission naza pleine émission bana baleli papa nake awa nazwi na fongola nanu ebuton pesa mwana nanu libeli okangi oyo songa ndeko bandeko na ngai bolimbisa moke bolimbisa nazaka ndeko na bino mwasi bokomprene ngai ye bokomprene oui eza bongo kotia elike na nga te kenda sambela mpo na yo 100%. Ko se confie na nga te parce que pendant que yozo se confie na nga oyebi te mama Rebeka yoza na likam tonga na lobi na yo déjà zo onga na lobi na yo déjà zo onga na lobi na yo tala ndeko na nga fo sala bo sala yango mais ko tiela nga motema 100% te tala nga nde na okimamba na osala vidéo po batambele to sali ba mission te to édifier bana nzambe te nazo bouger kaka banana bana na o bouger kana za poser te po ani kipe bana sala bo siko yo so se confie na linkam na yo 100% yo zo bondela te nini résultat ko ya donc oza na sujet to na likam yo moko mukolo likam bondela mi pesa mi kaba mi kotisa na mozindo koleka nga mondimi koleka nga papa pasteur to mama pasteur ye bondela makasi yo moko kolonjoto mikata moni Mardoché apasoli bilamba ye moko bazo bondela nzambe Israël ye papa pasoli bilamba kuna jeune ye ça veut dire nzambe balukaka na kati ya profondeur yosko yoza kota profondeur te tala mama Rebeka o muto lobi ke fo bondela pona ngai tala na minute otom soza posa likamo très urgent oza très important mais yo pe fu me donner tonga na osambela nga kutu tom suna loba maloba mukie mais ça efficace mais yo pe fu mi pesa makasi pour nzambe likambo wana sala manoki mais soki yo zo mona kaka na mosa nzambe na pesa ke option de grâce na tinde ka enveloppe na ngai na lobaki abondela pona likambo na nga mwana nga bota de azo ki enveloppe nga na zo enveloppe mais tala nga bana nga loba la vérité mama Sera
tozo sala video ngana mama sera banda to banda ba pause banda na banda na kimao na pesa na kalimi na bimi bona bimi na single na kanga ba bouton na misu na bino siko eza pe ndenge mo ngana osala nzambe na nature ngana za bio na za nature na osala nzambe na originalité alors bato siko ba pesa apparence mususu ma osama mususu en secret ozomona yango na moni bana na nzambe vi na bino bosambela bosimbisa mutu bonzambe na bino te bosimbisa batu kofua na bino te bozala na fua na bino pe bozala na bonzambe na bino nyonso ya bino eza kati na bino pe bozala na confiance ya nzambe bosambela pe na confiance ya prière oyo ozosala yo ozomona kaka so mama Rebeka asambeli nde yo biki njoka meme yo moko bible lobi tombola miso likolo esika lobi kone kouta yo ozoya pa na nga na tombolelelo yo miso alors nzambe ntango azomona kondima yango mo alobaki na ntango na koya eske na kokuta kondima mpo na ni bino mo boza mpe na confiance ya prière na bino te yango balie biso bambongo baesroki biso lelo tokoma olota bapase baokushe na biso foti na biso moko bandeko na nga ozomona nga nazosalela nzambe awa nazolinga nde boyeba bodécouvrir ke te bazalaka mpe bise bazalaka mpe chargé baa mpe na makambo ebele bonie mosu naa na 5 personnes to mosu 4 nazoloba na bango na baki na orapele bango mosu na rapele bango te mosu bachange mpe baprofit na oyeba lisu te me ya komona ke mpe mama Rebeka azokosa ngai me yo mo ozomona plein video funa vanda pose nalobela bana na nzambe na kalme nyonso me bozomona mama Rebeka azokima bo azongi ate na kalime ye na pesa ye ntango nazongi na sengle nzambe mpona osala nzambe na ndenge nazali bato bayebaka nde nazali balingaka nde nazali bayoka nzambe na ngai ya Israel ka nde nazali bosiko na bato bazaka alati veste bien ndenge avandeli wana penobi azala motungisi te aza bien posé en tout cas concentré ye nde komema likambo na nga mpe na tolo epai ya kolo me ntango azwi mbongo na yo abengi na osere wana baki hotel nga na banda okanga basuki na mona sere aoloba paster awuti mission me ava koma na ndako na ye abengi ye na baki na nikobo babimi akatile parti ya ndambo azwaki ya baenveloppe apesi ye ndambo ye mpe akei na ndako na ye boyebisanga mutu wana nde okotiela pena bonzambe na yo likolo na ye amema yo na tolo 100% non bondimela makambo biso tozoloba bondimaki toza batoma nde polo alobi touti epai ya nkolo touti epai ya kolo biso na mama servante na bino mama sera na basali na bino mosusu boyebi ya solo touti epai ya kolo me eza na bato mosusu bauti epai nkolo te akovanda kimia na émission na epose mwasi kitoko aza bien mais aza nguma azoprofetize na molimo na nyoka na kati na ye dragon qui parle ndenge Apôtre Paul alobaki me makambo azoloba eza ya solo Satan ayebi bibilia malamu Satan azoteya na kati ya baeglise tosala attention tosala keba bandeko ya solo tosala keba awa tozokota na bandako soki 3 jours anga molili papa okanga biso boluka mpe nzambe na profondeur to mosu nzambe mpe asala mpo peuple ne mpe yeba ye bozongela ye botombola miso epai na ye bomikotisa na profondeur yango wana moni asali yango jamais nzambe asala leloko ya pamba aza mutu te biso nde to bato tosala leloko ya pamba tozoyeba te mamu tozosala moi nde nabosani kokanga bouton sengle monani alors bato mosu nzambe asalaka bongo te ya bosanaka te nzambe abosanaka te ozomona nyonso nzambe azosala eza na ntina namoni eloko oyo eza malamu mpo nzambe aprepare biso nyonso tokota lola toluka ye na baprofondeur repentance esalama malamu toluka communion ya biso na nzambe na moma namoni nzambe akati biso barelation parce que batene ekozala te sokura eza te nga mwana pase message eza te likambo eza yo mosiko na nkolo yo mo na nkolo aboyi bana ne bavute ye mo azokisa communion na bana na ye akangola bana na ye abo bana ne bazanga lola bakende bango nyonso enfer asala enfer mpona biso te asala enfer mpona monguna satana na bademo na ye yango wana omoni émission esuki émission mpenza esuki awa Maman servante sera toza na 1h18 na bambolombolo ba déranger kutu sengle monani ngai awa leki na yo nazokanga nakangi butote sengle monani malgré bandeko balimbisanga nzambe azwa kembo na émission oyo ezali masolo ya bana na nzambe tosolola kaka topoze ba question moni mama sera pe likambo wana etungisamaka ye mingi mutu oyebi ka nzambe oyeka kona na wuti na kisi me oye kotemone nzambe me fu bayebaka ke ata wuti na kisi ayela biso nde enseignement ayela biso nde message ayela biso nde parole ayela biso nde eloko ya malamu azwi kati na nkolo ayela biso kate kisi abandi oteya siko na actualité makambo ebimi boya kochi bacomédien basali boya kei
bato politique basema kam na bango makoti bango nde bapesa position na bango baza bato molili biso tolandaka bango mpona ni biso eza to travailler cultiver verbe culture to cultiver oto jui semence ya papa to bwaka graine ebota mbuma bato bakota lola mais biso tokobi kaka nani pasteur nani asali bo pétage biso wana tolandi pasteur pétage akebo tolandi mais ya osala makambo na yazo positionner de se positionner ne nde bato ebeye na moni baaffiche banzambe na bango akomi deja wana so olingano moto oloko nzambe te kotala te so yo okoyeka otala po ani donc mutu deja aza positionné biso mo nde tolingi tobungana biso na makasi namoni boforce na bino kobunga tika nzambe apambola bino tosuka apo so tobi tosambela bazoningiselanga mesa ekokoya mama na ngai soza likambo oloba na bato na yo bondimelanga servante na bino kaka boya bandimelanga kaka boye mama na ngai yo momoni mpasi po tosisa émission oyo nazwi yo temps mama pardon mais tala émission ezaka mame so mpe na bino asala te mama na ovanda nanga mpe kaka boye mpo bana ngo mpe baza mboka miki tokeka boye tokeka boye ti bakoli mpe bomosala ekomosala maproduit bobe towuti mosika towuti mosika na mama Rebeka azalaka so osala video kimazonga abima boye na sengle azonga boye e mama Rebeka ti leyo nzambe asali ye grâce bana bakoli obi elo biso bakomi na moto azobatela bango mpe kozala bien makasi servante de Dieu okoko clôturer prière totiki libota na nkolo na se na loboko ya yawe nzambe alola azwa contrôle ya baoyo nyonso bakolanda video ntango ozokota na ndako ya peuple na yo mokonzi biso toyebi koloba te mutu oyo ayebi koloba mpe apesaka enseignement ezali molimo na nkolo ye moko molimo na nkolo akota na kati ya video oyo ezali mosala na biso te ezali mosala na yawe ye moko molimo na nkolo akende kosokola baoyo matoi ekufa matoi na bango ya ngwama mpe baluka koyeba to kokomprendre nini oyo bandeko oyo mibale baleki mpona koluka koyebisa biso na journée ya lelo nzambe alola fongola bana na yo miso yokela bango mawa esika bakweyaki restaure lisusu bavie spirituelle na bango mokonzi sala bango bolamu yawe nzambe na mawa papa tosengi mawa na yo etambola na bandako nyonso video oyo ekokota mpona kopesa kimia mpe bolamu na yo nkolo yokela biso nyonso oyo mawa tozali kolanda yo nsima papa po ete yo ozali mokonzi na biso tolandaka ezali yo yesu masiya kolo sala biso bolamu tosengi faveur na nzela ya video oyo yawe sokola biso lisusu tozongi na se na makolo na yo mpo ete tososoli ete kaka yo mosusu te na kombo na yesu kristo amen amen nzambe apambola bino vraiment excuse-moi mpona dérangement excuse oyo ezali masolo ata eleki molai otie pose okosisa yango nzambe alola azala na bino bolimbisa biso toza moni kozala yo moko eza différent kozala mpe bana bakoli yo na mosala ya nzambe oyo deya bana bakoli oya différent otikali yo moko na ndako to baza bango nyonso na ekole osali mosala ya nzambe eza très important mais na biso bamama bana to bana baya mike ezaka nde na otengama boye nazokontinue kosenga bino bolimbisi mais l'essentiel message na nzambe ekota epesa nde vie na bomo ya bato okoki mpe ozala otie na yo yango ozoyoka no mosusu okangi na yo miso mais l'essentiel nde oyoka oyo eza motuya mais oyo mama Rebeka bosanaki nabosanaki toza bato nazolinga te nalakisa bino so parents ni boyebaka nde nazali mpo lobi ezala ya bino batension mpe te nzambe alola azala na bino apambola bino nasali bino napesi bino mbote tolobi bye bye bye